Charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya moi ekila monena pesaki nganguni ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolinga na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba diamant noiré. Balandia Diamant Noir, bonjour, bonsoir, ça dépend la Ernini Bozomi pour na kota la Gisele Umba na bino bozana chaîne na lobaka. Oui, il y a liberté d'expression na Gisele Umba Diamant Noir toyambi Docteur Mbo oyo tom subo moni leo na Diamant Noir to so la masolo mboka oyo bino so tuninga. Qu'est-ce qui se passe? To uti na préfecture, vraiment na préfecture il y a Paris pour to la bino ba image mais to zu ba image mais to solo lina bango to ebisa bino nini eleki comment procédure ezali mutu moko ozonga Kinshasa te en tout cas tozan sponsor ya Diamant Noir Papi les rois carte illimitée formule à Souka. Bonjour na Vando Tali. Bonjour docteur Mbo. Vraiment na sepeli ngapa na sepeli omona Diamant Noir na yoka wana musika lelo tukutani tête à tête na sepeli. En tout cas ngapi na sepeli omona opinza tana biso na panza sangwa Kongo edino image en tout cas ceux qui okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba. Bonjour docteur Mbo. Bonjour maman Diamant Noir la kitoko ngana benga kitoko. Oh vraiment merci na yambi ba compliment parce que ceux qui bino bato ya mayele bozopi sanga pena ba compliment en tout cas to vanda pena mingité to ni to tunana pour expliquer biso biso to bi docteur bat balandi mais qui est docteur Mbo en deux mots? Bon docteur Mbo azali citoyen congolais loko ba congolais nyonso nazana ko le belé on atana kata France et na sepeli ndenge na mona kayo tena bongisi la question au salara nini déjà za na partie nini po biso to ke na mi côté wana a tendance na yoza ya partie nini d'accord pour na côté ya nini wana ko se montrer nga na boy na linga ngoti na ba kino linga pour na partie d'accord na roloba ya docteur Mbo bon na linga suka ka wana docteur Mbo tout ça ainsi il y a pas donc ngai nazana France ça fait longtemps na sepela ka mingi na ndenge na mona ba mission na yo. Merci. D'abord au lieu na kende musika na mission d'abord on a invitation na yo. Invitation na yo na sepeli ndenge ya bingane sengo nyonso. Soki nazalaki ko linga ko tano mikte plus makambo ya Kabila et pesanga passe na moto. Donc nazara na moto mona za un peu solide na makambo na moto na ngai. Makambo kama Kabila elongola nga vraiment énergie nyonso na kina vraiment ba nere ngai lemba ki nyonso kena olinga kutuna yoka komba Kabila moto na ngati. De lo lokola changement ezali président Félix a comme président yango na sala ki tout na répondre na invitation na yo na mokona lelo. Répondre à la question tout ni mingi. Tendance nous à côté nous avons UDPS aux amutu ya lamuka côté ya Martin Fayulu aux ali mutu ya ba résistant côté ba combattant côté ba voilà un peu na ndingi wana. OK. Nazali moto UDPS dans la France depuis longtemps UDPS na yeko landango vraiment makamona yoso landango ka awa. Vous êtes dans zakena ba Kinshasa ezalika na parti moko MPR ya Mobutu IDPS ezaki nango na force moko te ba okanga ki sécurité tout ça na yo yeba IDPS ka kadona moto IDPS te au contraire na France on a moto côté tendance à parti socialiste. Parti socialiste mais carte nanga ngoyo ya parti socialiste na za nango donc en tant que socialiste. D'accord. Donc nazana tendance moko yo travaillera plus pour la France. Non, pas pour la bon, nazana France pour la France ba député ba maire ya ba congolais bazali belé donc voilà yango nazali nazakuzana bango tout le temps la campagne était Hollande entanga sa campagne yé ko bana na le bouger nazali na yé to ki na créer na Vincennes tout ça qui na Bercy. Donc oyebi politique malamu pourquoi to tunyo bongo parce que lelo to relever mingi makambo ya France te tozo ba pena na lingala parce que tozo ba makambo Italie Congo démocratique oyo ya biso to bandi poto kota tozana
problème moko eza lokola yo za mutamayelo yebi politique problème oyo toza nango awa tomoni na ba réseaux sociaux partout ils ont un désordre comme quoi ba congolais balobi to abi na biso tozonga mingi balobi mais ngati mano na kindeki avant qu'il n'ait pas une information na ngati na ba information ya lokuta to kende pe ko tuna mais avant biso to loba tozo tuna yo ils ont ndengini est-ce que bazo refléter ba to bazonga po mokonzi alobi bozonga to procédure ezaka ndengi yo sur la pena ba Hollande wana procédure eza normal moto aza demandeur d'asile atikali toujours demandeur d'asile moto azali réfugié ou aza déjà na titre wana atikali pe na titre na eza ndengi malobi pana maman ya Butama Noir merci na mutuna na yo moni moto soki asia boy mwasi akolinga makambo nyonso mwasi wana kosala akomona ngo mabe elingo kolobake lokola bato presque nyonso baboyi balingi félicité ya makambo so kosala mata ya malamu bato bakona mabe nga selonga na moni ezali boye na moni anga na moni ngo mabe te po abengi nde bato bazonga te alobi nde boye ye moko pe azali moto diaspora ayebi makambo refuser bien alobaki nde boye lokola nga na komi président ya la république bato mingi bakendeki bakimaki mboka bakendeki ko s'exiler na bamboka mosusu po insécurité ezalaki na mboka po bazalaki vraiment na moyen te bava na mboka bakokanga bango bakopexité bango yango aloba aboye amonaki ke ngai lokola komi président donc sécurité sikoyo kozala ozalaka combattant ngo ndenge nini ozalaka likambo nini osalaka na mboka sauf soko oyibaki mbongo mais soki ezalika makambo ya politique o nyonso bakimaki bazonga na mboka makambo ya baitili politique bezala ekozala esulte aloba ina sens aloba na ndeke abengisa bato nyonso te bazonga na mboka na biso ya Congo démocratique te soki bato nyonso bazongi ya kokobikisa bakole kolesa bango nyonso te akopesa bango misala te donc ngai na moni ezali bongo na ndenge président alobi likambo ya malamu ke moto nyonso oyo amoni ke azaki na problème na mboka na ye azonga na mboka motu moko akokanga ye ezate tozali na baninga mosusu ebele o bazalaki ya memba de pesa otambolaka nyonso bakombi na bazongi na mboka baza tranquille c'est que motu so okende bazala pe tranquille voilà na question na yo maman Diamano mais likambo vraiment merci na réponse na yo parce que biso to éviter toza penda ba molobeli ya UDPST mais toza molobeli nga naza molobeli ya ba congolais na lina ebisa biso no surtout ba peuple congolais biso nde tolobi Diamano a se déplacer ki na kende ko tuna moi ba information na kati ya préfecture pour na yeba mais tozu ba image te procédure ezali oyo tozui kuna parce que na komaki yango moke balobi soki ozali na titre na yo ya réfugié ozali na droit ya ko retourner na pays na yo d'origine te avec carte wana ya ba réfugié mais okoki kokende na ba pays o ezali pembeni ya mboka na yo oza na droit ya kokende et puis soki yo mutu o choisir yo mutu osali choix na yo lobi na lingi na zonga na mboka nanga bango balobi okozongisela bango titre na bango soko za demandeur d'asile osengi kozonga na pays na yo d'origine ozongiseli bango mais okozongisela yango ndenge nini parce que bango balobi il faut osala lettre osaleli bango lettre comme quoi nazali na besoin que nazonga na mboka donc okolo bango na monoko boyete na lettre po etikala voilà traçabilité etikala na kati ya ba fichier na bango osali lettre après otindi na préfecture ba ko répondre yo po ozonga na mboka balobi jamais du jour au lendemain c'est faux et archi faux ngwana na répondre bino bato obo bengaki Diamano botuni to ko sandeli bato mususu mingi baza pena na problème tant mususu ya ba mikanda na bango ba kotisaki nanu ba bengi bango na ofraté parce que ngana tuni nyoso tout balobi soki oza na procédure neza na ofpra comme quoi oza kozela ba benga yo kinde ko samba ndeko ko banga te zala penza très à l'aise mukolo ki osamba parce que jour yo kotisaki demande na yo ezalaki déjà avant ezalaki nanu na régime o ezalaki liboso ezalaki nanu ya Kabila donc yo senga ki demande na yo ba yebi problème na des anini donc eloko mo ko sa te ki bango ba kata procédure no directement na France et les bongoté on a pour bandeko baza na France mais ya ba mboka musuto ke na ba préfecture na bangoté mais j'espère que c'est pareil Union européenne mobimba eza bongo donc ba kokyo kata procédure directement te pour mais tant mususu Félix alobi ke bat bazonga et puis na la ndende yo expliquer nga na ebité en tout cas wana yo to expliquer biso bien ndenge ya lobela kinga na ebinga lobela te nga na landi oyo mundele alobi nanga na préfecture yemoko alobi procédure eza bongo do bobanga te soko za réfugié otikali toujours na titre na ya réfugié moto roboto la ngwa zate oza libre sauf que oza droit zonga na Congo te
ceux qui peuvent aller aux demandeurs d'asile aux sali choix na yo ya kozala ya kotika la awa toujours pareil procédure les autres qui n'ont pas banga te aux mukanda en tout cas na souhaité bino bande qu'on a vu ce congolais au nom bozite ils ont un penza problème te procédure les autres continuer bo banga le côté muta possibilité bo kim la ba foyer te bo bimate ça n'a rien à voir voilà ezaki juste wana diamano akoko ko ba pona tambola pona bino tozongi likambo ya mboka voilà docteur Mbo totuna yo tribalisme totuna no likambo est-ce que le président de la République a commis Azamoulouba ba Congolais ba boy ba Congolais ebele la plupart ya ba Congolais ba lingi penza bo kondiona te ba lobi keza bo kondimo ko ezali président Félix azali ki nommé et non azaki élu ko yebisa biso le comment bon wana ezali ndenge moto na moto aza koloba makambo yango ba liboso makambo ya tribalisme ezali malamu te ezali longo ya mabe ebenaka vraiment soulèvement populaire ebomaka mboka esaka mobulu makasi na mboka ye moko président Félix alobaki mokolo ya investiture na ye alobaki bien ke nga nazali président ya baluba kaka te nazali président ya bato nyonso ndenge mpasa koloba prévane ke bato mingi oyo bazali na kati ya IDPS bazali nyonso baza baluba te bakongo bazali bangala bazali tokomona nyonso na babilili wala meme pa na yo moko ndenge bazali donc tribalisme ezilo ko mabe bato bazali makambo wana batika yango tolanda point kaka moko ngana za malamu epa na mobutu yango wana pusi mobutu eloko kaka moko asala ya malamu ngai na ndimati lelo zali kaka unité atikaki sécurité zaki na mboka donc mutu nyonso alanda ndenge tubandaki na makambo wana epa ya mobutu ke unité ezala mutu azali ba gouverneur mo azali moto ya Bazaï aki gouverneur na Équateur moto Équateur aki na Bandundu ya Bandundu aki na Katanga tulingi mboka izonga ndenge wana ndiko za malamu bon makambo tribalisme wana ye moko na monoko ne alobi yango te mbatu mingi bazali bazaki na diaspora bazali na biso bake na bazali na Congo sikoyo bazali na Kinshasa nyonso bazana ko bazaba luba te bazana na simana ye boko landaka ye musu ba na Londres musu ba na France musu na États-Unis bazana yete sikoyo bazali baluba te bekolo ndenge nyonso donc o baza koloba makambo wana batikango o baza na besoin ke ba stabiliser ba déstabiliser mboka na biso na insécurité ezala batika makambo wana po to lingi mboka na biso ezala bien ke moto aza na besoin ya kozonga na mboka ake na mboka na ye eza mboka na ye avani tranquille ke mabe moko ezala te donc po nanga makambo tribalisme wana o baza na ngo na mitu na bango na mitema na bango na posa na bango mabe batikango ezala te po ba pesa biso mboka te. Mais tout le vie pour na baluba nyonso tout est tozomona jamano asona baluba belé ba Maître Jackson baluba baza et belé ba Pacheli Mikobi baluba baza et belé on a asona bango na pesi bango mbota passant mais eza na baluba mususu bazobeta tolo na tango soko alo le bini kamba biso nde tozui c'est ça le problème en fait biso nde tozui siko bande comme soko bazuite o baza ba côté ba mboka mususu belé ya ba Congo to pesi bango pembote siko bango monte ke bango monte sali ki bazonga bayoka mwa mawa bamona lokwa donc lokola mulu bazwika baluba mutu baza na pouvoir biso siko to komina se wana ezali maizala makambo ye moko président Félix na entourage na ye soza na mpona ko luka ke ba chantage wana équilibre ba chantage wana ezala te pour ba chantage ba tozo sala biso tozwi biso baluba non ezali maluba aza mulu baza congolais donc mobutu azala ki azaki mongala mutu nyonso tout oya koya ko azala président azali président ya bato nyonso ba congolais nyonso azali ka président baluba te o baza ko sala chantage wana batika yango pour que mboka ezala bien ye moko président Félix aye balikamo azana bato azana ba conseiller ayibi ndenge nini ya ko sala tout de façon que makamona surtout ya mabe ezala te pour mboka ezana kimia. Est-ce que vous assure que Félix aza capable de état de droit na mboka? Oui, aza capable azali moto azana beide azali mwana poto akoyi na poto neti yo mama jamani wa awa ndenge ozali ye pe akoli ayebi pasi nyonso ya poto ndenge ezali pasi ya mboka ndenge ezali lokola ke na mboka totikele temps na yebi kaka ke akobongisa ezali ye moko te ezali bato ebele motu moko akosala eloko moko te na ye moko nde bato bakosape moko ekokolongola sina motu te faut bato nyonso bazala ebele babongisa c'est-à-dire état de droit motu nyonso ayebi ke asali mabe
il y a ça président à kolobara moto na ninga baki na se venger ou bien na sala moto mabete mais état de droit ça c'est moto ya sala ki mabe loko ba ministre surtout to bi baza ba miyibi to banga pona batanga comme na bangote ba loko ba mende ba loko ba minako ba bosabe bangonyo surtout wana baza batu moko ba yibi il faut que état de droit ezala ke ba landela bango na mabe o bango basali et ça capable ezak par président ça capable de ça lango mais ezali ye mon côté ezali nde bato azana bango ba avocat bazali ba ministre ba juge bazali balanda bakotala moto ya sala ki likambo moto azaki na mbongo te maman manwa ndenge na zo yoka kuna moto ayaki azako tambo na lipapa lobi akoma olata sandal koma na sosi na makolo ya bien pe ozo tala penza vraiment ça porte yo moko mo banga asombe a ndenge ni elongo ça porte lo mona ko moto ngabi immeuble mo te moni 5 6 ye moto moko akomi na immeuble ya ba 4 5 étages azui mbongo mbongo na soto ya Congo boko bato na batika bamba zo mona bango état de droit il faut ça tozako toi l'espoir biso nyonso tout toza l'espoir biso nyonso tout que état de droit et kozala que mboka ezonga bien que moto na moto o ya sali mabe akutana makambo na justice ezali teke ba montu bazali mabe te malamu pe azali o asali malamu o asali mabe ezali kwa totambola biso batute nzambe azanza ba justice o sali mabe il faut de mabe ezali o sali malamu o zapi na récompense ya malamu voilà. Mais les communautés oyo edi no image panza sangwa Congo bongisela biso émission malamu panza sangwa Congo likambo oyo muzito alobi lelo ki aboyi même bat ba ko investir na mboka na biso abi ke malamu kutu désordre bimanango tout wana est-ce que zeloko ekosala ki ba congolais ba avancer to ekosala ki ba congolais ba zonga sima non wala zali ko faire reculer Congo ezonga sima pour il faut batu baya ko investir na mboka na biso. La société est là. Si on a un mosusu, on compte un centre commercial, le quoi, Carrefour, l'éclair, Auchan, et ça, on a bango. Mais on a besoin de ça parce que baza ko mona ke mboka e kufa kinyos ba ko dans bango bazaki ba miyi bi ko benda ba investir ba yate. Sur investir aye, alubi ke bonga na diko ça peut-être élevage moko soit na kinkole ba ko senga bon pesa nga 10%, pesa nga 20%, il faut pesa mbongo moto za na mbongo te atiki na ye. Mais oui, mais il faut que ça pendant Satan. Alors que baya ko investir na mboka na bisute. Akosala tout que asala insécurité ezala pour que mboka na biso batu bayate ko investir na mboka na biso. Et ça normal. L'intérêt nini alobaki maloba. Non mais ça les cas peut-être amela ki masanga na ye, alangwe, bon aloba n'importe quoi. Alors on a besoin bana batu bon même yo jamano a le londe gonzalo wana soki o deso be bona kena ngana mboka na ngai soki mboka ezali bien osali mosala na yo ozana ngozana compétence nyonso mais il faut ezala mais so ba investissement ezalité mosala ozande ni ya lobi yango o ya yebi na mutu na ye so otali penda bien d'ailleurs mozito akompesa batu leçon te azaki pe ministre ça elongi batu nyonso ba atongi bi immeuble presque ça nyonso to wana o ya mbongo na ye azu yango wapi akotaka na mboka na bango azu yango na mboka na bango te ayibi mbongo ko yiba bon lelo yeso akomi bien quand tu parles na mboka na bango ya soki amoni ki na mboka ntaka otaki na mboka na biso na mboka to botami na bango na Kinshasa te botami na ba village moto na village na ye ntaka otaki na village na ye ayaki ta boswata même ata na vélo te ayaki ndo luka ayaki ndo kosala musala asali musala mais abebisi musala ndenge nyonso ba investir ekufi banzela ezalité makambo nyonso mabe bopito ezalité abebisi makambo nyonso ye mozito premier ministre bon lere leso nyonga pesa biso ba congolais o ya ko ba ya ko investir na mboka na biso te ya si akoki akomi bien na famille na ye mais bato biso nyonso na posa ke mboka na biso bonga ezalité ke il faut luka 20 euros 30 euros 50 euros 100 euros otina ka na mboka na bande ko na biso mais soki mboka ekomi ki misala ezali ekozala bien na biso nyonso ofuti ticket okeki Kinshasa ozali à l'aise mais les longs mboka moi okende à l'aise c'est parce que famille ezali monene biso ba lobi famille na biso ya komi ndelete so ba lobi famille c'est pas c'est tout un clan mobimba no mona oncle ye no nièce ye boy donc okende Kinshasa na combien pour yo ko satisfaire bato so moni que possibilité kozala te kosala nyonso so ba investissement ezali ndenge ezalaki kala ba SCA ezalaki ba SCA ezalaki ba magasin ya ndenge na Kinshasa omona bato nyonso bazalaki bien bakolia bien banzela ezalaki bakamio eza koya bato bakolia mais lelo makamio surtout ebibi na nene mozitu azali premier ministre asali eloko nini abomi mboka ndeko bomo donc atika ko distraire biso ba congolais apinir biso te ye soki amoni ki azali bien avanda bien na famille ne atika balingo bongisa mboka ba bongisa mboka
Mais c'est quoi au gouvernement où ils ont bima parce que non, ça a été un atunaki des communes il y a IDPS. Mais tendance non deux autres bela. Nga diamano anazape na moi misu na mon déjà côté zaleli mais to bomeli oka moto parce que nga la moni ki oza mingi kota muta IDPS mais mabete. To lobby ka moi ils ont mon ngwa émission ndenge zala mena lobby boy. Gouvernement où ils ont sala masiko yo. Na ba analyse na yo. Opope ça biso moi idée oza na moi idée ya gouvernement où eko salama eko zandeni parce que peuple congolais zo silika lobby nyonso ezana ki Kabila mutazo continuer toujours. Donc système wana lo moté Kabila zo continuer ko tia ba tunyo surtout ya zo tia tieti ba bisika ba poste tout clé ya Congo. Ka ba tu ya Kabila mutu bazawana donc président oaza siko en place na tieti Félix na tieti ayebita ko tia na parce que mutazo zo moins soukate bazo diriger. Peut-être tendance à monter IDPS non, à monter IDPS non, de près à monter IDPS n'a pas une relation mon a monté IDPS et dis l'image de l'obinga été que IDPS a signalé nga bien ça IDPS d'accord donc depuis nous avons monté dans IDPS n'a avons bonné non le bani makambo etali mboka na biso ke mboka na biso ezala bien ya mona za ko lobana ndenge au place ezali nzambe za juste est-ce que ma bezali avec ma bezali est-ce que malamu ezali donc malamu ezali. Donc ma bé na côté on a mon ma bé à côté ya net présent le baki ndamu susu ma azaki pressé na makamba refuser wana et bon ka ko bango peut-être un peu moins kala mboka c'est bongi mais na siko mon ezali moi un peu moins pressé wana bien na oloba mais kenaza la moitié des personnes non mais mboka na biso ndenge moto nyonso azako tambola ndenge moto nyonso azali na libanda akoluka ndeke mboka ebonga souci na biso azali bon souci na biso azali mboka na biso ebonga Fayulu Kisekedi una non bato solo ki tolinga inde Kabila akende Kabila saki azali pembeni ba jument nga na sala to na monité na azali kuna to kondima pusi bato balobi ki azali toujours sima Kabila ya Kisekedi yimuta ko diriger yimuta ko pesa ba ordre muto amone ngo azate biso ki azali ndengo wana mabe biso ki azali bongote bato batika ko sala ba commentaire ozana tinate mulubaki bon azako tambola ka azame matana ba ba poste régalien nyonso tunde ba mbazana non mais ba poste régalien mais le gouvernement est salimité boye ba ondeni moto so ko lobande ke to linginde ke gouvernement nyonso tout ya Kabila Félix azako yoka azali président de la République ezala même batu nyonso tout ya Kabila o bazali na Kabila nyonso bazama bete madema noir ya malamu bazali ezali ka ifo ba muzito ba mende ba o nyonso ba yiba ba minako ba yiba ba mbongo ba bibisi mboka mboka ekufi mboka ezali ko tambola même ata pieni na Kinshasa ou nyatata eloko moko te mais de mboka baby mota mo ba mai partout voiture ekende ezindi donc bato wana nyonso bato moko ba kozali sute bato bazali belé bazali vraiment ya mingi oke ba kozwa na kati ya soko PPRD na bango ke ezala ba mina kute bango nyonso to ba mende wana nyonso ba kende batia bato mosusu mais gouvernement na salimité ba koloba ke ya ba ponende ngi batiki l'état soki temps ekoki tango wana ekoki ke il faut nommer bateau on a des ceux qui battent la bateau Kabila ni to yoko sala comme commentaire to yebi que non ayoki makambo ya Kabila ou bien zaleka sima Kabila maintenant le gouvernement est limité to c'est le gouvernement seulement de noir il faut azwa moi temps ah bon makambo nyonso apesa bateau et ça moto ko et bebaka ça donc la ozana mwana ntango zi biberon chauffer yango okomekango esi la moto pesa mwana soko eza moto pesi ya omela matin ndenge moko ndibazo makamone te kosala ba gouvernement azwa temps abongisa ke soki ebimi moto so asepela ke vraiment to moni ke akena nzela bien mboka na biso ekozala malamu. Merci na réponse na yo to comme pela ko chiter na biso to comme na suka mais na moni likambo lo ba moi vite fait poto to nos questions suka auto zaki na moto to na likambo lo bi na lo bi ke azaki moi pressé. Parce que yo oza muto ozaka déjà na politique ya mboka o ya France oyebi mo makamba politique ndenge leka ozaka na ba François Hollande ndenge olobi bana sikoyo conseil moko avant que to continuer mission soko linga ko pesa et pas ya Félix parce que yo yebi makamba o kwa ko bani nini po yo lobi vite fait azo sala aloba makamta musuna mwa lumbango alobi moi vite fait il fallait que azela mo muki siko to sengio conseil moko linga ko pesa po ba Holandango ba oyoka. C'est-à-dire makambo ba refuser azalaki moi mbango mingi pressé azalaki moi mingi ya lobango et bon ki azela nano po mboka tuke comme malamu mboka ebongi akoko lobango ke bon soki moto alingo ya na mboka aya
po bato sur le so bakengi sasa ba uzamisa bazali bisala te non bata ebele kuna na mais ata IDPS n'est pas ya utaki mingi bazali ba chômeur ba kosala te bato ebele ba kosala tende na landa bien ba nommer ka soki 3 personnes azana bango na kati ya gouvernement yo o ya nommer 10 ko nommer bato na ebele te bon bato nyonso soki balongo de na poto ou poto pe ka te diaspora za ka poto te bazali pe Afrique ya États-Unis voilà bato nyonso wana soko bakei akozomisa ba kosala ni omona moto akei azaki ba musuku ba ndenga azali soko baza okende pa baloko olongo ke baza okende pa kutana président ba kuta kuta na yete ba ko makuta ta pene pete musuku ko mata baninga ka oh voilà bon o ba kende ki liboso ba komi déjà biso boyna tote tote bani musuku ka po ba zo place te mais soki azelaki kemboke bongi amoni ki misale komi alobi kamwana e ko sala malamu po mutu sa kolinga azonga mutu azana posa zonga na mboka ni mutu nyonso oyo amoniki akoki bamosusu akoza ata mosusu baplombier bazali awa bamaçon baélectricien bapeintre bazali oyo bazala na basociété alobi ke bon leo nakendanga na mboka asali tonta mosusu ata crédit azwi na mboka oyo ake asali société nyonso ezali développement ya mboka na biso ekosala mpe malamu mais na ndenge ya kobengisaka koloba mbango bon moto azali moto omoni koloba so ndenge ntongo loba boko osali gaffe eleki nango kaka mais il faut kozwa temps na likambo nyonso mpo ke bato bazali na nsima baza koyoka yo basepela ok yango wana tolobi tokomi na mwa suka tolobi barésistant awa na poto wana eza famille question na tuna yango tout le temps bandeko mosusu bakomi kobaye diamano aza mayele te po atuna ya question mais tokotuna yango barésistant oyo baza na poto awa nde babengai bango kasi bazonga par makambo baréfugie ntango babengi barésistant mosusu babi na bango baya bazonga mais bango baboyi na bango kokende kotravaille po abimboka na ebongi oyo bama diamanoir moto na motu azali na ndenge ya komona makambo ndenge ya kokanisa makambo baza na baraison na bango oyo bapesi oyo baza nango mito bakokozonga te baza na raison na bango ya kozala toujours barésistant moni bongo moko bayebi yango personnellement nayebi ke motu nyonso okolinga ndeke changement ezala kabila alongwe moto azali président sikoyo auti na opposition Félix Antoine Tshisekedi azaki pe moto ya diaspora ayebi mboko na tokoloba ayebi mboka kuna oyo alingi ke azane résistant amoni ke ezali mabe akovanda oyo amoni ke no il faut azonga ne na mboka akozonga mais eloko na lingo bayimisanga déjà question na tout note pour résistant ezali nini ezali parti ezali mouvement nani responsable nango nani ngala na yeba te responsable nango soki nani wana sikoyo eza pe question yo pesi nganga pe dans na koyamba neti ba nani ba pacheli ba odombo ba nani na kotuna ba voilà donc ezali ba musu ta musu na yebite soki ezali tandis peut-être tendance ya Mobutu soki ezali tendance ya Mobutu mais soki otali bien lonto ra mboko soki mboka bebi nyusu to na bebisa Mobutu Mobutu bebisa mboka à part ka unité Mobutu atikeli biso na mboka ke lelo mboka vraiment tozaki na to comme une insécurité unité zesute toza ko ringite Mobutu biso nyonso mais à part ça ezali longa na mo ya salité c'est longa ya salité mboka nyonso akutaki mboka ezalaki bien tango ba belge mboka ezalaki bien ba route nyonso ezalaki alfate ba nzela ba kolia malamu kotamba malamu ba bateau ezalaki o bateau même eta ya soki ba ye mo rapesa comme soki SMZ ezo longa na Kinshasa ezo ya na Poto ba vio ba DC10 ezalaki R wana R Congo ya pesa comme R Zaïre ngana me oka R Congo ba biloko nyonso ezalaki nyonso Mobutu avant que nesilaki soki Mobutu azalaki vraiment gentil Mobutu azalaki vraiment na armée boko ezalaki vraiment très puissant ok ba mususu bazo tanta mususu ba Rwanda ba Tanzanie ba mboka ndeso ko ya kosala entraînement na Congo parce que na Kitona ba ko na banana ba kosala ba entraînement ba sodo bazaki nebe azaki na armée mo makasi guerre salemaki na Moba 1 Moba 2 na Kolwezi azaki na ba général makasi ba général de Bomba mo waso azaki na général Mayele ba général Likulia batu mo Mayele makasi so Mobutu mena ki gentil vraiment que alien que mboka ebonga na batu yo so baza kolanda na simatine na yo ko comme Mobutu biso batu Mobutu d'accord batu Mobutu bo sala basala ni parce que lote mboka soki Mobutu asala ki même ata moi Jessica Neto Kabila asala ki bo apesa ta qui du pouvoir ba Rwanda ba kotite le mboka dans occupation pour eutu Mobutu so Mobutu apesa ki ata apesa ki c'est bo pour azako opposant na yi azaki ba général de Bomba bato Mayele Bomba mo waso imutu abundaki na Kolwezi abundaki na Moba 1 Moba 2 baganyaki akoma azaki général d'état chef d'état major soki apesa ki ata pouvoir bon zo pouvoir ngana keko va na Guadelito simba mboka Likulia simba mboka Mayele bozo mboka na Bomba bo bongisa mboka mboka na pse bongaki ni barani ba kotaite barani ba koti lona base nango na
ezali Mobutu te akomokena akokolela akomoregrete mais donc bato nyonso baza koloba soki bazali bato Mobutu bakomomepesa conseil bango moko apesa conseil bango moko naza na bakopo so bato nayebi na kotanga kombo te napesa exemple na moto kwa kulutu na nga Ngwanda depuis Ngwanda bien Ngwanda zaki conseiller spécial Mobutu nyonso Mobutu akosala Ngwanda ayebi aza kozala ne pene Ngwanda nakolanda tout le temps na même na mission na yo nakolanda ye ndenge aza koloba akopesa nani conseil Ngwanda bango baboyi bato ebele bango basali mabemi nga na yebi Ngwanda bien zaki mwana moke Sierra voiture Sierra nga na mona wali boso na Ngwanda imto yaka na voiture wana nchasa ako yaka toujours na bandai na bokaka na mular Ngwanda ayebi nini aza kosala lelo aza kopesa bato conseil bosala boye boyoka te bosala moto makasi tete bato likambo nini po yende ayebi ndenge nini babomaki mboka nyonso ekufi ayebi nini bato ko babomi ayebi mboka nini bango basiyibi mboka ebeba lelo donc aza na conseil kopesa biso te pona ba résistant mosusu kola Odombo par exemple na lobano alors ki yango na memata na yo calamité Odombo même ko vendre na ye même ko lobana ye jamais na yo comme Odombo aloba fingi mutu te jamais aloba na makamu na ye abali le te banakala aloba makamu ndenge ezali nga na lingi boye nga na moni boye afinga te eloko moko te oloba yona ke président na yo kaki abi président bengi yakene azonga Kinshasa yibuta mona mbo azali combattant donc on va combattant yos mais il y a des combattants et des combattants mbo azali combattant moko Dombo azali combattant moko kelelo soki alongwe ya komi na Kinshasa même attaque c'est de mbo azako ya bako yambe ne repona fanfare mpo abundeli mboka bayebiye to landa ati bino bien sûr naza kolanda te na kokutana yo te koyepa no te po naza kokango te mutu passe imagine na lingi yo mingi na yimu ndenge osala musana bien oyabaka moto so na ndenge malamu do ezali bongo na landaka na ndenge Odombo aloba ne baninga ni mosusu différence ezali donc soki ezali ye moko moto akokontinue kozala résistant tika azaki résistant ya banakala nakoloba na tanke ndeko azaki résistant banakala ti lo azali résistant soki yo seki dasali 10 ans ya zaka na résistant abina boso ngana mboka te occasion bapesi yango ya azonga na mboka ou bien peut-être pour ma camarade ou Sony non ne sait pas moto na Tanzania ye lelo soki lelo Odombo akene sasa azana place ya mbala moko akosala ne musana ya vandi mais ya bino na vana nga lobi 10 ans 15 ans après il y a kolemba azaka na résistant bazui pouvoir te mo bazala makako kosala bazan bidi na baba yeke to sala eloko to zwa mboka ngo peut-être d'ici une année ou 3 ou 6 mois so bazui ya mote 10 ans 15 ans Odombo azio kaswa azonga abina ko kenete lobi ntango kolemba azeso makasi te famille na ye bana ye moko moni to na yebike makamoro lo bana ko mona ngambo epi ko mbote boza bando bon soki na lo bana yebite bike ata na lubi babele pa na ye lelo akoya akobenga na pembeni lubi bongo pona nini akomena sengate wasaka mabete apatika ya kombo na ye akozana mwa ba réserve ya komona ba réserve azebele na te ko Odombo pone pona mona ye na payer donc ezali pe bien na yiko ba question ni to poser ye na Rotterdam, d'accord, il a répondre épée. Azali calme, azali bien, donc à ça là, ma cambonio surtout, à quand ça a réfléchi vraiment bien. Ndegeni ya kosa no pote ba pesiye, ya kozonga na Kinshasa, azonga na mboka, atika makamboya ba moto a distraire te po azeso mwana mokete. Voilà maman nous amène rapport na makambo tali ba résistant. Merci en tout cas, merci na balandino surtout ya Diamant Noir TV ndenge bozwa kita na bino maloba mot de la fin pour koyebisa ba peuple congolais de partout bazolanda yo ya samba le na Suisse azolanda yo azoyo kama mbolo koyebisa bango nini na suka poto succès mission pour la succès ma Diamant Noir merci mingi na zako senga nene ba congolais nyonso ba surveiller vient ba veiller pour ba kwea na ba tentation te ya ba tout on nyonso bazako ya nango. Veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Faiblesse, on a besoin d'accord. Mais si vous avez un Saint-Esprit, et ça, vous avez un mouli, mon ensemble, mon tournayo, vous voyez pas dominer le bâton sur ma baie, vous voyez pas le bâton sur ma baie. Donc, peuple congolais, nous ne sommes pas tellement à point qu'à moko, il y a gouvernement, oyo, président qui s'est dit à Kosala. Nomination est Ezala, il y a flatter batute, Ezala. Ya ko salobi li communauté azong sa baton so akala wana to lingi bango te peuple congolais ezala bato ko ba mende bato lokola ba bemi nako bango nyos to wana base
moko azala te soki banome kaka moko bakitana nzela mpona koboya pour lelo mpe mboka basala bamarche. En tout cas mambo lobi mpona muzito biso tokita kuna foto ke otuna ba question pourquoi alobi maloba o alobi wana Diamant Noir baby qui partout tokoma wana poto tuna question na poza pena makasi mingi tona besoin bambo tozana besoin misala qui est na Congo ezala ebele tango lobi likambo ya résistant au donc mbo alobi ke ba o baza kuna kishasa bazo travailler te siko ba obenga bango ba kimambango ba ko sala nini po ba wana ba travailler te mais voilà na bakisi na moi mais moi Diamant alobi moi ke moto aza na force na moto na ndenge na yena alobi no bien ke odombo azali combattant ba le ba ke il y a des combattants et des combattants. Mais puis ça moi exemple mon gars dit tout le monde en France ba patron bazana patron des patrons il a dit moi c'est moi bazaki Nicole Nota azalaki donc patron des patrons il ba patron et ba patron nyos loko la mboni azali combattant mbo azali combattant des combattants azali résistant il y a bon azali résistant il y a pas résistant batangi kombo ya mbokuna batangi mukini sote olani amuta lani mo biwa ki président alobi ke odombo azonga na Kinshasa ça dit ko zonga na ye ata ba jos ba jouer pour c'était bakozo ndeko na yo sans rival tout le temps ça na mone tout le temps na palais de nation na Kinshasa pona ni ayebanaki ezali biso surtout de olbanaki na Kinshasa na opena ko sala non au contraire so ki o mone ha okatani olimbi yo moko mais il faut zazali idée na mutu eloko na okena kende ko sala malgré pesa bengi mais odombo te odembo ba bengi ye moko abike aya siku kita lui ya kotare eloko na kono sala même ata ba journaliste mususu ona yo kaso de ponde ko so eliezer na ko tout le temps zo benga bino nyoso ba Diamant Noir sungi lobo ke na Kinshasa ko ezalo ko bisote. Voilà. Donc occasion et biso micro Diamant Noir ndena yara na oya na Kinshasa za pour la micro on a la lingi ba poste te ba poste na bango wana ba poste wana ba pesa ba o ba travail pour biso za tout ba micro ba bisa bino nini voilà. Donc peuple congolais pardon peuple congolais a veillé makasi na nomination ya bato lokola bato ba ke mbuta na yo ke a retiré déjà candidature na donc apesi candidature te ya ko za gouverneur moto abomi mboka akozala gouverner les sous kamulini bato wana surtout balongwa baluka bato ya bien obobo sala biso mboka soki okei osepeli bakulu na bakomi koboma bato keso okeni so comme na secret comme la bato ba olala na Kinshasa so banga so bokotela ngana ndako mboka na biso moko ekomi lokola mboka ya bato donc ba Rwanda wana yo surtout bakokena malembe mboka ebongana kiseki dazana so basodate kabila pesa ni basodate basoba za militaire ezali ya Congo soki leloba militaire bazaki na Kabila bazo surveiller pe qui c'est normal pour ces élites militaires et armée à Congo donc il faut un peu IDPS ou qui c'est azalaki na armée te armée à Congo il faut pas surveiller au fur et à mesure ye moko ba toujours mbuma mabe ezali ya malamu ezali mais maintenant la Bible le bien ye mukoloya akopona. OK merci au plus ça mutu mbote côté ouais na pesi ndeko bona pesi merci mingi dino image pendant Sangwa Congo. Bon, image pendant Sangwa Congo, ndeko na pesa mbote mingi. Merci vraiment na ndenge o yambi biso ya minga ne sengonyo so na sepile ezali balasuka te ko s'appelle balasuka te. Mama Diamant Noir kitoko azawana toko bana okutana na tamonyo so kozana besoin na ngai na koya. Na sepile mingi vraiment na présence na bino na pesi bibi Kabinga Mbote. Donc, il y a ceux qui vont pas me connaître. Merci. Balandijo surtout à Diamant Noir TV. Ceux qui vont niveau de l'image, il y a Edine, il faut pas être Panza Sangwa Congo. Nous devons écouter la émission. Na yemo koyo à Salaka, mais à travers la collaboration à Diamant Noir TV. Merci Nabino, le peuple congolais. Restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Bye. Merci. Au revoir. Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couvese okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic kolinga na ya Diamant Gisèle Wumba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya Diamant Gisèle Wumba nana trouble yo mon amour